Ma mission TV, le miroir du monde. Tous les combattants IDPS. Série où on est avec président M. Félix Tshisekedi, vous avez qui na relation peu, vous avez ensemble maintenant Martin Fayulu, bandé qu'aux ensemble. Oui, ils sont qui bon. Alors le lot siko et celle déjà combien de temps au mobile na yo banda bimaki na marche au ezali président Félix a commis président vous avez ensemble le lot et celle combien de temps déjà banda zo mona raté. Et celle déjà 2 ans à 11 mois. Président Félix né as président de la République démocratique du Congo. Est-ce que banda commis président vous sali déjà la démarche nini pour makambona nyoso ebima na posa ke banda mobile na yo bakanga etilelo ata photo mobile no monate oyebi place azate soki na hôpital soki akufa soki pe bakanga na prison nini yebani te. Est-ce que vous sala ba démarche wana déjà na salango papa chaque jour na kenda kaka kuna na base na sina koma audience na kotisa epase je na biso ti lelo réponse ezate na kotisa mikanda o maloba bana nanga balobaki na komaki yango na mikanda na kendaki na mikanda na kotisa ki kuna baba no baloba ndenge babanda ko lelela parti babanda ko lelela parti po asunga bango bazo ata eloko akolia depuis que président Félix azwi bokonzi na sala moyen que na kotaki na kati ya bato myoto babanda ko kene ko moto oui babanda ko kene kutana na kamere tango bakomi kuna basilisi makamu na bango na tombolaki musapi ayambaki nga na yambaki kamere vital kamere kutane boifa kutanaki na yeboy atunaki nga mama nini nalakisaki elikambo ndenge nazolanda apesaki nga rendez-vous nasilisa na bato ya moto lelo eza samedi mardi yaka tokutana na yo ayebisaki directeur na ye zwa numero ya mama na kombo na adresse zwa pe numero na nga pesa mama directeur wana azwi numero na ye apesi nga peso numero ya kamere te ya directeur te apesi nga ya ye nakomi soki na bengi ayambi papa Michel eza ngai boye na boye mama zela na bato zera na kobengo papa 1 mois yango ebeti nalembi te nazaka na kati ya kosala démarche. Ma mission TV, le miroir du monde. Merci vraiment na bande nyonso oyo bozotala biso na Ma Mission TV, chaîne à référence partout dans le monde ndenge bo mesana toujours ko tala biso ko landa biso ba actualité nyonso oyo Martin engi vitesse fusée na mesana toujours ko luka makambo pona laksabino lelo vraiment nazana famille o nyonso bomoni famille o baza ensemble pananga parce que eza dossier eza likambo moko ya pasi o vraiment nandimi nasunga bango na yamba bango pona lexa vraiment image na bango na Ma Mission TV. Merci na Pablo Sita l'économiste, merci na Moro Mobindo, merci na Shikito Mushashino, merci na bandeko tout obozo landa biso ba Binching ba Jacques Ochudi na niveau ya Turquie vraiment likambo pasi yango. Alors nazana mama Deborah Ndaya o vraiment bomoni aza awa on sobomona baza bana nae mais beaucoup découvrir pourquoi naimbi mama Deborah Ndaya lelo nae kotala bango place bazofanda ensemble na libota na mobimba oyo tozomona oyo mbote mama Deborah. Mbote papa. Mama Deborah, bonne santé. Santé ça moi bien papa. Moi bien toujours nangolo nzambe. Nangolo nzambe. Alors non senga vraiment tout cela otala pe caméra au clairci parce que nga moyena lo baboué ezate oza Ma Mission TV to yambio batutu ba otala image au Martin invité sa fusée ensemble na Moïse Kin to bongiseli batu po batala. Alors likambo nini obengeli biso lelo tozape awa na Ma Mission TV pona ko solola nayo ensemble na libota baza awa tomoni batu nyonso baza na elongi ya mawa tomoni bana nyonso bafandi boye pona ko clairci vraiment batu nyonso bazotala biso na Ma Mission TV. Bon, merci beaucoup papa. Likambo boyeli awa eza likambo ezopesanga pasi makasi na motema na ngai. Eza likambo mobali nanga papa ya bana oyo. Je pense que en 2016 le 19 septembre papa Tshisekedi alobaki bato bakende na marche. Manda ya Monsieur Kabila esili. Wana Etienne Tshisekedi auti kokufa. Oui, papa mukolo auti kokufa. Siko tobimaki ngape nazalaki na marche wana. Tango na lemina nga na zongi pona kende kolambela bana ndako mobali nanga tikalaki.
ti ba 19h na ye ko yoka coup d'appel bazo benganga mama Deborah bozuye na dobi nani kasi to yebisi oteke bakangi papi place babeteli Fayulu kazi na mutu wana epa ba policier ba masqué boy papi nde nani papi nde mobali nanga nalobi ata muntu moko yebisinga te alobi to bokende ba policier wana on dirait baza ba policier ya Kanyama parce que baza na masque boy ba masqué kende na hypocrite papa les 19 ans ça déjà 19h moyen na bimezala ki te mboka ko banga na lexi nanga na kanisa peut-être que bakosa butu wana eleki na monaki ete les 19 les 20 na lobi avant na banda ba démarche lokola mboko eza mabe na kende nanu kwa no sepa papa Etienne na komi kuna papa Etienne ba yambinga na koti to sololi na ba délégation ezalaki kuna na laxi bango likambo nde ba pesinga maître Peter Kazadi balobi yo kendo vanda maître nde muntu tokopesa mukumba nyonso na kosala mais na motema ya mobali nanga nakoki kovanda nanga te. Wana papa Etienne Tshisekedi tango azalaki ba pesio maître Peter Kazadi. Oui, maître Peter Kazadi na ndako ya papa Etienne. Nakoki ka kovanda te nakomika na tongo na kei nanga nazoluka après na ye côté na bango po na yeba peut-être bango bakozala bakebisika mususu bazuye nakoma boyo mama tozite. Ti papa esali soki 2 semaines Peter ekomi so na bengi o mama zalaka na courage naza na kati ya koluka nde na ye kozwa ba maître mususu ba meminga ti na droit de l'homme ya MONUSCO tokomi kuna na celle-ci dossier mama Wivine kuna na MONUSCO ya mbinga très bien ye pa bandi koluka lobi mama Deborah zalaka na courage azali na ye tokoluka tokomona ye ekomi ka so na kei na luki na poko na ye bango babenga mama Deborah ozite biso pe tozalaki bisika boye tomoni te maître Peter koto mama Deborah na moni te ti na ye komona ke bantu nyonso wana balembi na komiti na Croix Rouge direction générale kuna na hôpital ya Ngaliema na moni ke bantu nyonso wana balembi baluki ba Croix Rouge oluka peut-être akufaki peut-être asali boye yango lukele na bajara bongo non na bandaki koluka bato baza na makasi ya kokota parce que za na bisika mutu na régime ya Kabila to bandaki kokoma ngo te na bandaki koluka bato bakozala na pouvoir ou bien na makasi ya kokota bisika lokola ba aner bisika bongo nde na ye kozongela na base na biso na ye kokuntana na CG na biso Général Kabuya tokutani na papa Kabuya Augustin yepe alobi mama zalaka na courage talanga pe babebisele kinga mutuka azwaki na $10 na ya pesinga o kendo sombela bana bilei abengi mama moko boy mama oto salaka na ye bokende na ye akoriente o nini bokosala tokenda kina mama wana o nazala ba connaissance na aner to pesa kambongo to luka bantu papa na sala nyonso sengela kikosala nyonso ona mama na biaza na connaissance na aner na bato aner mais azalaki mutu na biso mutu aide pays mais yaza ba connaissance na bato aner mais na régime o ya président sortant Joseph Kabila régime oto na régime ya mama wana ke ya salipe ya bengi o mama Deborah to sambele kanzambe place ona banda kochela motema azate papa natikali daleneya nakende kote boye na base na biso ata muntu moko azate zaka zala courage mais nalembaki kate lokola na monaki bana nanga basaki na classe bakomi ko benga na bango ba 11e mois 12e mois banda mbula wana tilelo bana nga batikali kotanga te ndenge bazabu bango nyonso baza age ya kotanga mais muntu ata moko aza amonani ya kotangisa bango te totikali kana azobunda bunda koluka ti nyonso nazaki nango esili ti toye kozwa pouvoir nazongeli ka lisusu bandeko na biso alors mama potokota kota pouvoir ngana oloba na IDPS ozanani ozana kati ya IDPS po mobali na otia bimaki po asala marche azalaki membre na IDPS yo pozaki na IDPS toza ba combattant IDPS série wana ezalaki président na biso Félix Tshisekedi bazalaki pe na relation pe bazalaki ensemble na Martin Fayulu bande ko ensemble oui ezalaki bon alors lelo sikoyo et celle déjà combien de temps oyo mobali na yo banda bimaki na marche o ezalaki na président Félix akomi président te
vous avez ensemble, Lelo, et c'est combien de temps déjà? Banda Zomo Nanate. Et c'est déjà 2 ans à 11 mois. 2 ans à 11 mois. Oui. Alors, Lelo Siko, Yozana IDPS, Bino na IDPS Mbozi pouvoir, bon, quand disant Maboro Nabino, président Félix Ndé, Aza président de la République démocratique du Congo. Est-ce que Banda commis président ou sali déjà ba démarche nini pour Makambwana Nyoso Ebimana Poisake? Banda mobile na yo bakanga eti lelo ata photo mobile no monate oyebi place azate soki in hôpital soki akufa soki pe bakanga na prison nini eyebani te. Est-ce que osala ba démarche wana déjà? Nasala ngo papa. Chaque jour nakenda kaka kuna na base. Nasina koma audience. Nakotisa epa CG na biso. Ti lelo réponse ezate. Nakotisa mikanda. O maloba bana nanga balobaki nakomaki yango na mikanda nakendaki na mikanda nakotisaki kuna maloba bana no baloba ndenge nini babanda ikolelela parti bandolo ba babanda ikolelela parti po asunga bango bazwa ata eloko kolia mikanda wana ekota ti lelo nati ata ko benganga batikali ko benganga wana IDPS babenga kote babengaka ngate papa mais oza combattante na kati ya IDPS naza combattante na kati ya IDPS. Alors, est-ce que déjà, dans le cabinet chef de l'État, au salaire fort déjà, au Kendo Koutana, Atana, Bateau Bazawana, dans le cabinet chef de l'État, Neti, directeur et cabinet chef de l'État, Vital Kamere, est-ce que Luki déjà, Makamo pour Koutana, déjà, Banda président Félix a commis président Mboka? Oui, papa, depuis que le président Félix a eu Bokonzi, na sala moyen que na kotaki na kati ya bato mioto babanda ko kende ko kutana moto oui babanda ko kende kutana na kamere tango bakomi kuna basilisi makamu na bango na tombolaki musapi ayamba kinga na yamba kyo kamere Vital Kamere kutane boy fa to kutana kina yeboy atuna kinga mama nini na lakisaki elikambo ndenge nazolanga apesa kinga rendez-vous na silisa na bantu moto lelo eza samedi mardi yakato kutana nayo ayebisaki directeur na ye zwa numéro ya mama na komona adresse zwa pe numéro nanga pesa mama directeur wana azwi numéro na ye apesinga peso numéro ya Kamere te ya directeur te apesinga ya ye na komisoki na bengi ayambi papa Michel ezanga ibo na mama zela na ba 12 heures na kobengo papa 1 mois yango ebeti na lembi te nazaka na kati ya kosala démarche. Donc so na olobake bon mboka na biso za ndenge na wa place na oki mawa et puis na ko seka ya mawa. Alors yokutana na directeur ya cabinet ya chef de l'État ayambi très bien moi na mboka Vital Kamere ndenge lobi ba ayambi très bien au solo li opesi parole na opesi maram na yo apesi au rendez-vous ayebiso ke assistant na bato moto c'est bien donc na parcours ya bato moto nde esala ke omona Vital Kamere sans bato moto linga omona te bo solo li otomboli sapi ayoki yo a considérer yo ayambi ayoki yo mais apesi yo abiso ke na assistant na bato moto comme ça ngai na yo to sa maramno sima mais pesa numéro no na adresse ayebisi pe mutu na ye pesa ye numéro na ngai mais mutu na ye aboyi kopesa o numéro na ye azwi numéro na ye moko apesi po kutana mwana mboka Vital Kamere te na yebite wana eza de alikambo pasi o vraiment et sali parce que balimba sali sa mutu mais bakalmo toujours et sali na nyoso wana sikoyo yo olobi nini osengi nini pa bakonza mboka parce que mobile na yo aza combattant IDPS yo pe oza combattante bobundeli toujours mboka pour un jour tam sous lelo pour président Félix Tshisekedi azala président mboka na biso mais mobile na yo ali moi kokufa kuto ebite soto lobanini na ebite olobini no sengi nini na batutu ba Hollanda yo pona président azolanda biso puis autorité ya mboka o ba Hollanda biso siko na ndenge otikali kabu. Bon, merci beaucoup papa. Awa nazo senga na batu nyonso bazolanda nga sans kobosa na président ya mboka nanga Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Naza na mokumba ya bana o naza ata na eloko moko na asala ata mumbongo moko naza na ngote. Soki ezaki aza papa ya bana naza sirika aboti bana na ye aboti pe biso akanisela bana nanga ata bandeko mosusu bakozala na motema ya mawa ya bana lokola naza na bango boye bakokanisela bana nanga ndenge toza boye tozangi ni place akovanda ni eloko akosala place tozosalela émission eza ndako na nga te
eza bisika na meki ko rejoindre bana nanga bazala bisika moko po kuta biso boye do bana no bapanzana panzana na meki ko sala bango bazala awa po ya kozwa biso. Ma Mission TV, le miroir du monde.